Hello la famille, hello libota nangai. Awa toye kotala lupango moko awa eza tellement bien. Eza 8 mètres x 25, soit 200 mètres carrés. Awa na commune ya Ngaliema na quartier Manenga. Pona ba o bayebi quartier Manenga te, quartier Manenga eza quartier o ezalaka en face ya ma campagne sur route de Matadi. Na ngambo ya Gulf. Eza lupango o eza na moi mise en valeur auto mona liboso na biso awa ya studio muta kengela kande afanda wana. Donc eza 8 x 25 soit 200 mètres carrés. Oyo batie na prix ya $35,000 à discuter. Et ba document nyonso eza bien, bozo mona limite yango wana. Mutu oyo akosomba akozwa na portail. Donc aux portail, aux une mise en valeur oyo et au kititi place limite eza na sewana. Donc tout le monde a quartier ndenge ezali ndenge bat bazotonga ba quartier oyo eza ba quartier sika to maintenant na balabala yango yo. Donc toza non loin ya macadam principal yango yo et awa tozokota na avenue. Et vu que vidéo na kati ya lupango ba filmaki mingi te yango tozolakisa bino quartier ndenge ezali. Donc on a lobby bien awa toza na commune ya Ngaliema na quartier Manenga. Quartier Manenga eza quartier o eza en face ya ma campagne soroza na direction principale ya route de Matadi. Oromona Gulf. Donc Bagnos bayebi Gulf eza référence moko eyebani presque partout. Donc route de Matadi au commune à Gulf et au Kiti na quartier Manenga. Donc eza 8 mètres x 25. Soit 200 mètres carrés, au bâtiment a pris à $35,000 à discuter. Donc pour naba o baroza intéressé, le pan est déjà presque clôturé et bah document est très bien. Et c'est le propriétaire qui vend sa parcelle. Donc propriétaire yemoko aza vivant les azoteka le pan on a. Donc pour naba o nyos baroza intéressé, na lobby bien le pan est $35,000 à discuter. Le pan est na commune ya Ngaliema na quartier Manenga. Dimension est à 8 mètres x 25. Et bah, onions ba vous intéressé, numéro nabiso est affiché na se ya ba écran. Au bengi biso, to solo là, to se fixé, comment est-ce que to ça la visite, puis na mutua ko se pela na yango to négocier, nous allons vérifier les documents ensemble jusqu'à ce que to rekende na suka ya procédure. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup.